Papa. Parce que dans mon la télévision, c'est pour la première fois dans mon monde de ça. Et ça me fait plaisir. Et souvent, ceux qui ont la télévision, dans mon vraiment, ça dit qu'on a peu pour tout. Et là, ceux qui ont dérangé, dans Ndenge Oyo, parce que tout simplement, tout ça choqué par nos autorités. Parce que franchement, tout le monde dit, autorité, moko ya mboka, n'importe quelle mboka. Encore, c'est comportant de l'autorité de cela. Bisso, Ngaï Naye, toujours représenté 12 équipes, 12 entraîneurs principaux. Il y a l'équipe de s'entraîner. Et là, par hasard, parce que tout simplement, Chapenet, Bandina Noté, ce n'est que lundi, toutes les équipes vont reprendre des entraînements. Qu'est-ce qui s'est passé? Tosi autorisation, madame la bourgmestre, on a possibilité, espace wana, il y a terrain wana, on a football wana, ils allaient par équipe senior, junior, équipe cadette. Et par le Covid, il y a pas ça. La directeur cabinet, en tout cas, ils sont au courant de rien. Mais, ni les alliés, bakandi terrain wana, biso tobeta, balete. Jeune babeta balete. Excellence, honorable. Na commune à Kasavubu, tout ça qu'on a terrain moko à Sosa. Moi, je suis venu dans cette ville, na Bomwana. Na commune à ville Oyo, na 67. Terrain, ça sont 3 terrains à terrain Oyo. Na ville de 200 matchs à Oyo. Les Mobutu, puis à son âme. Mobutu a Tonga Zandu, bakamati Zandu Oyo, Bamimiango, Zandu a Munene Bamimiango Awa. Après Zandu, il dit pas, parce que c'est terrain de Zalaki. Terrain à football de Zalaki Awa. Tant qu'on a Ina Izawana. Bachino Basuluka place Yakotonga. Balobi Bamoni place Yakotonga Kaka, place Wana. Mobutu a lebi jamais, il faut Boluka. Place pour que l'école et cité école Ngwawate. Bachino bakamati nini ambassade na bango. Babongisi yango basali de classe ina elongwe awa ekei na nini na eke na esika ina ezalelo na vie na Gombe. Batongi stade wana. Mobutu dictateur. Mais comment bakondia sikoyo soit-disant ba républicain, ba démocrate. Parce que un souci à peuple. Un souci à ma jeune. Comment bah, il y a une place pour on a plus de 600 jeunes s'entraînent par semaine. Bah, autant que pour ma batterie, nous sommes venus à Tata Raphaël. Espace et visage sousté. Bah, il y a une usine à traitement, il y a maïs. D'accord. Mais bah, il y a une place, il y a une bah, il y a une non. Tout le monde dit non, ah, ouais, bon, que des Sika Kingani. Non, monsieur. Non, honorable. Bah, qui peut être, et dans mon solo, boy, il te regarde avec dédain. Moi, Kigoma, j'ai 13 titres. 13 titres, non seulement au Congo, na Burkina Faso, na Mali. Et ici, monsieur, na vite à terre, na vite na vice-champion d'Afrique. Comme na Dragon, na vice-champion d'Afrique. Vite na ngeza bali, souci na ngeza bana oyo. Souci na ngeza bana oyo, pour pas coller. Parce que Ngaï peut se trouver dans une situation à un moment. Moi, j'ai vu aujourd'hui. Je n'ai pas de millions, mais je ne suis pas malheureux. Honorable, les jeunes sont abandonnés. Le football est abandonné. Nani l'union, n'a pas un ministre. Parce que vous nous suffisez déjà. Parce que tu as beaucoup de la solution. Banana yo bazali awa. Parce que na besoin d'espace basakana. Ba kola ndenge singi. Ndenge yo kola. Voilà un peu le ça. Donc les lo oyo ceux qui sont espagnols, tout français, parce que place wana, biso ba jeune, et là qu'on attend la France comme ça la matin, attend la Inde comme ça la matin. Espace c'est belé na Congo. Espace c'est belé na Kinshasa. On aura tous autres côtés na yo, tous autres côtés na yo. Et deux écoles les ali awa. Bana bazo la kisa bango nini musala. Mais pas que de sikoa parce que balobi comme tia espace où il y a plus. Donc bango ba tongo so belo ko nini ma to éviter. Honorable. Je vous dis sincèrement,
Personnellement, nous avons pas entraîneur, nous avons prétendu en licence C, CAF, la fédération. Nous sommes entraîneur fédéral depuis 2012. Suite à peut-être moi, moyen, nous avons continué à jouer à la licence. Voilà, depuis mon enfance, nous avons encadré à l'âge de 15 ans. Nous avons passé carrière dans le joueur sous pression de Bano. Nabimisi Baibunga, Nabimisi Bakitoti, Nabimisi tant de jeunes. Mais, nous tous les na commune de Chassa, espace ils ont le terrain municipal de Chassa, la commune de Chassa. Tout ça qui nous voit ici, c'est la partie, nous surtout, et Kenda, la martyr. Donc, comment profiter de la terrain annexe de la commune de Soussou? Bana ya côté ya Kakunda profitaka na terrain ya mama yemo oyo ya Gombe biso to profitaka na terrain awa ya Kassavo. Mais vraiment sans souci ba continuer biso ya mboka ba uteka terrain oyo ba jeune basala ka. Donc faut pas monyo surtout ba kende kaka ngenga pour tout monde que to aider bango. Na kati ya cette équipe nanga naza na DG oyo bazalaki proprement bakomuni et na bundi na longoli bango na village komuni na bazongi ba jouer parce que ba na talent na bakoloni soki lelo espace oyo eza souci sentiment na ye ya kikomuni na zala na qu'est-ce qui va devenir encore? C'est un grand souci soki vraiment oza na quelque chose à faire pour la biso ça des joueurs va loba bon on a des joueurs. Est-ce que là c'est tout à l'heure même à Lingala, tu peux parler ça. tutangaka tobetaka bale tozanga bareve na biso tobeta bale bapapo bazosunga biso tofutaka bango mbongo te bayimaka 6 heures bayeba kasi na grande surprise bango bateki terrain solution bapesi biso eza te soli ingénieur wana yebisa biso tokeluka bato nyonso toluka bango baana eloko kosala te mpona biso donc mpona bango tozonga kosala makambo nyonso tosalaka mpe tobeta bale te yango toyaki mpa na yolukela biso solution bapesa biso soit balibere biso terrain oyo mpo ezalaka ka terrain depuis na botami nayebi yango terrain balibere biso terrain oyo ou soit bapesa biso espace oyo ekopermettre biso totravailler parce que nde toza boye après tosisi awa topanzana mais lobi toyebi te so tokutana wapi toyebi te lobi tokosala nini et pourtant biso so nde toza awa tokomi famille mpona bale nde esangisi biso toza na mposo olukela biso solution mpo boye eloko osala Silence les gars. Na kati na biso misu baza bajoueur misu baza baresponsable misu banikolo chômage eza mingi bajene bazanga mosala autorité ya mboka autorité na biso ya mboka oyo papa faci alobaki état de droit aza mpona biso droit de l'homme oyo po ezala Voilà ndawa. droit de l'homme à Moto sont des gens et c'est d'espace, le terrain. On joue le plus la fois, mais bazo mouillé biso pour le coach déjà. Moi j'allais dire pour le chômage.
Bon, et tu as mis ça, tu vas répondre. Clôture à Liboso, bah, il y a Bassaline. Bassaline. Clôture à Liboso, bah, il y a la ligne de traitement d'eau à partir de matière fécale. Il y a des donc, tu as remarqué, l'ingénieur. Alors, clôture à Sika. Kaka yango kaka izaka même maison wana continuer siko continuer tina niveau ya Gambela et puis baso ba lobi ke ba kotika ba ti liboso na yo bakotika ti liboso na yo awa ezo continue nani boza information nani apesi bango autorisation na teki excellence lobby nazalaki na information bino bozwi ezala ya soli na lokuta information bino population boza nango nani ateki et bon en tout cas il faut tout ça nango parce que hier j'étais au gouverneur nazalaki na gouvernorat nazalaki même na batinga pona secrétaire ya nani ya cabinet ya gouverneur on nous apprend tout simplement ils allaient autorité à ville nde bapesi yango et tout le autorité de ville naki même na parlement ya ville ya Kinshasa nani pour tout solo là nakutana basecrétaire ba tuka bango bazo couvrir cette situation te honorable ils ikabokama okokoma na commune okobanda même na comment na quartier bayebite okoma na commune bayebite okoma na ministère ya nini aménagement du territoire to cadastre bayebite ministère ya sport bayebite kaka réponse na eko kozwa hier na parlement babi Goma kende na gouvernorat parce que makambo nyonso esama na gouvernorat na commune na gouvernorat ntango nazo pose problème kendeki na assemblée provinciale ou bien parlement national non na assemblée provinciale et même nakutanaki na agent moko natenaki kombo na mingi te et puis autre chose nakendeki même na parlement na assemblée nationale nakomaki mpona natuna bango comment tokosala comment tokosalaka mémo pour que vraiment tosala mémo moko tosigné soki bato ebele pour que vraiment badéfendre biso sincèrement soki osalisi biso osalisi jeunesse ya Congo avenir ya Congo c'est là nous formons des champions bajoueur bakendaka kobeta coupe du monde na Allemagne bayebaka bale na pelouse te bazaki bazakobetaka bale na terre battue loko toza nango boye même Pelé soki kombo ya Edson Arantes do Nascimento azwa kombo ya Pelé eza parce que terrain ezalaka kobeta ezalaki terrain moko Pelé pelouse ezalaka te. Moi je crois oh ils ont moyen ya bien kosala aidez-nous ngai Kigoma kutu nazo mituna mpo nazolanda yango nakomi na 71 na peut-être nakufanga lobi mais seulement ça me fait mal komona bajeune talent ya ndenge oyo honorable soki banganga bakomi na baseli bakomi na bamillionnaire banganga bakomi bamillionnaire ya ndenge oyo parce que bajeune place yokola bana eza te baza oblige bawela bakolotala nganga oyo kuna abeka kopesa eloko moko peti atipi na ndenge na ye nganga wana be ndiembo honorable nakofukamela yo te parce que nakosi nakosala honorable pardon salisa biso ça nous fait mal yokamela namoni oza na kanda nalandaki ozalaki na kanda makasi na remercie bino po ntango naleki epuis bolandi tina biro oyo ezalaka biro ya doléance ya population boyebi po population baza na problème so baza na problème baye kotika badoléance na bango puis tomeka kobunda mpona koluka eyano nango boyebi ke biro ya doléance esungaka population ezala bamama ezala bapapa ezala bato ya misala omona nde bato batondaka alors likambo etali avenir ya bana to ya jeunesse na biso d'abord bino baencadre na félicité bino makasi pourquoi napesi bajoueur baloba nayoka estce bosalaka promesse na bango alors c'est le message le plus important bi bafutaka bino eloko te donc boza bavolontaire mpona koencadre bana en tout cas bajoueur nyonso babetela baencadre maboko
te donc eza volonté ya koencadre bana et puis encadre mosusu alobi ke bana mosusu bazali bakolona mais encadre bango batikaki kolo bakoyi bajoueur c'est-à-dire que bozorendre important bajeune. Alors nakosenga bino makambo mibale ya liboso kosala nga liste ya baekipe na bajeune nyonso basaka entraînement wana bolandi kombo ya baekipe kombo ya bajoueur kombo ya baentraîneur kosala yango proprement oyo na ngai yango lobi okosala yango lelo un jour ekokoka ou bien deux jours ti lobi ekosima te sima te Oui, vers midi 13h, nous serons là. bon même etina pokwa donc à partir ya lelo okoma kombo ya bana nyonso na baekipe nyonso na bastaff technique oyo basaka entraînement wana ya mibale wana eza lokola annexe mais mama ya likambo ilo bosenga na bino bokoma yango bokoma yango bosaisir nga par écrit ya honorable Frank Diongo na bureau ya doléance tosaisir yo po toboyi tere oyo ekende batonga eloko nyonso etikalaka tere ya bale bozolanda bokomeli nga yango keno mpona biso bajeune ya Kasavubu ya komine ya Kinshasa oyo tozangi baterrain ya bale toboyi terrain oyo batia eloko nyonso bani batia leta soko leta moto alingi batia projet na bango na espace mosusu bakende maluku bakende kikole baespace vide eza mosika donc botalisa ke boboyi tolingi bajeune bazalaka encadré na espace vide oyo et puis na ntango ya kala boyebi ke balingi batonga bahotel awa mais c'est là Mobutu baboyaka Je me souviens. Oui, bien gros. Oui, oui, parce qu'à un moment, tout à l'heure, à Domako, là. Alors, donc, bon, comme ami Moana, oui, na ngai ngolobi, ngai na mesana kobundela mboka mpona surtout bajeune mpona baterrain na bango. Et équipe nous c'est d'aller pour la former tellement à jeune président pour former comment pour pas pousser la campagne. Honorable, à notre très grande surprise, il y a 2 semaines, d'abord Diboso, pour poser des questions. Gana Tamboli partout. Hier, na succès toi na hôtel ça se passe là où bon, ça fait jouer la jeunesse. Mais comment les Léopold doit aller encore au Coupe du Monde avec un jeune comme ça? Il n'y a plus de terrain pour toutes ces jeunesses. On a besoin de ça. Papa, bonjour. Papa, honorable papa, Franck Diongo, député, honorable président, il y a peuple. Parce que Maloba peuple a mis dans pas naïf. Ce qui est pensable pour le peuple était à il aime beaucoup nous, le peuple. Parce que c'est l'air notre force. Ça se rend qui est au Yéba, gaz à le mot isolé. Parce que ça, on ne sait pas comment ça se passe.